kimya Nzambe mawa tosengira yo kimya Nzambe mawa tosengira yo kimya Nzambe mawa tosengira yo Bilombe,
bisambuya akamabula akotungisa kabiso bisa tokole mate akasibe minyoko ekotungisa elonga ezali akamabula akotungisa kabiso bisa tokole mate akasibe minyoko ekotungisa elonga ezali tata bopesa biso mokolo te nasikata nsima biso biso nde bilombe 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 byayo latisa biso nguya biso nde bilombe 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 byayo latisa biso nguya biso nde bilombe 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 byayo latisa biso nguya biso nde bilombe 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 byayo latisa biso nguya. Ça va. Molimo Santo, elongana maezana maboka maye Mosanto, elongana maezana maboka maye nakobogana ngale okote ebango bagani azali akobasita bisengo na kolembake nakolanda yabomoi Kirona mona tembo na ye Kebangu Kambale azali Akabasita bisengo na kolembake Nakolanda ye Yabomoi banga Kirona mona tembo na ye Kesengo na Kaipona zane Mono ya yada Molimo Santo elongana maezana maboka maye nakobogana ngale okote esengo nanga nalikolekali mwana ya yada Molimo Santo elongana maezana maboka maye nakobogana ngale okote ebango okalegali akobasisa bisengo na kolembake nakolanda yabomoi banga Kirona mona tembo na ye yebango yongane azali akobasisa bisengo na kolembake nakolanda yabomoi banga Kirona mona tembo na ye.
pesa biso moko kaka
Nakolinga mate bakoma koida
makoina nakana pamba makoinanga nasalinanga elokote ola elemo ola obesanga yango wana nakoma koinama bata oma Hallelujah.
35 droite à la chaîne. C'est le plan de la radio. 2, 1, 2.
Encore une fois, celui qui a côté le Mabusson, sauf la Boyamba, le corps sans vie, et Maman Staël. S'il vous plaît, Bandeko, vous libérez Pena, car place une corps et vous allez libérer un mot, s'il vous plaît. Pas trop d'entroupement. Voilà, elle fait son entrée, un corps sans vie. Triste réalité. Et c'est là qu'il le Rolando
la réalité. Voilà, nous allons entrer le temps sans vie de notre regrettée sœur Stella Jessie, accompagnée du groupe de flûtistes et keyboardistes de la Croix-Rouge et de la grande chorale des dirigeants, ainsi que tous les fidèles keyboardistes venus du 4 coins du monde pour rendre les derniers hommages à notre grande sœur, petite sœur, amie. Alors, te rappeler pour la bande de Bazar Bajan de Refleur ou encore Bazar Baji, il est grand temps qu'on s'enregistre peut-être rapidement. Alors, merci d'avoir donné sur Bazar Liboso à sortir ce livre de l'Union pour que tu continues le programme, s'il vous plaît. La défaut Bazar, vous venez à cette terre, peut-être ma cérémoniste. Nous avons tous nous, tous en étant ici, pour la cérémonie. Alors, la combat totalement à mon émotion. Programme, la mission, il y a les lois et ça qu'on s'est présenté pour il y aura la prédication. Donc, pour la deuxième ordonnance, après une deuxième ordonnance, prière, après prière, prédication, les sons aussi ici, partie à mater, les pour les cassicos, na l'amour de circonstance, puis dépôt à la gerbe de fleurs, à la fin, et vous allez avoir dirigeant dans ça. La séconiste après la salle cérémonie, mais la souka, prière à pasteur, levé du corps pour tout aimer. Bongo, la camp à la Nouvelle-Jérusalem, précisément, le village Kingoma. Alors, sans regarder, Topesi, Maloba, et pas à Moïm Sitembo, et puis la suite, Toureba. Alors, Bandeko, dans la carte, s'il vous plaît, tous à l'Ibanda pour tous à la cérémonie, nous avons vraiment rapide, et les autres qui ont détourné déjà 11 heures. Donc, souhait la mission Zali qui est avant 13 heures, tout le monde, tout qui est les amoulés avec les embouteillages. Donc, difficultés à ma casse, tous à la rapide, pour m'emmener sur à la rapide, s'il vous plaît. Mais il y a des compréhensions à ma casse, émotion très Zali, mais du moins, pour la compréhension. Merci, papa, moi, c'est un bon peu. Vous avez décidé comme vous. Ok.
Voilà, tout petit, micro pour la pasteur pour la partie liturgique. Au Congo ya tata mwana pe moi ensemble nous pour la tozali talonné par le temps tokoki ko zela méditer parce que nzoto ezali kolongwa ezali kokende na Congo central bambouteillage bamakambo ezali ebele na nzela yango wana tokobanda programme alitei na biso tokosenga nzembo bato banso soki nzembo osili nde mama Selo Bantimba afungoli osili bonde si Nzambi mukansila muti mwana kama si si Nzambi mukansila muti mwana kyame elame sesalo kyambo Nzambi si Nzambi mukansila muti mwana kyame elame sesaluki yango Nzambi tusalila saluki ya Nzambi mukeleka tusalila saluki ya Nzambi mukeleka enza ya mbimba mbangi twavuluka tusalila saluki ya Nzambi mukeleka tusalila saluki ya Nzambi mukeleka enza ya mbimba mbangi twavuluka. Tusamba mwanzola kwa bana batatu bandombo sele mwana yetata mwanda fere Nzambi mfumoto isu tata mwana fere papa simokimbangu papa simokimbangu papa simokimbangu uvutuni funde na matono kaninga kutukebele tuka mwana tuka kutusisila peuni tuvagisi sienda kuna vata bisumule bivonza katora muntu ngoye wakutupikila zifeti zitatu feti ya nhete mwana bukabutukili ubilanga kibadililanga mphasi zikizimuna munza twasangisa yebeto bakagoni munza feti ya nzole ifeti ya mariazi feti ya ntatu ifeti ya lufwa feti ya ipapa ituluvananga mphasi yenkenda mumitima kadi luvamba lumphasi kakaluna sisili bala sisili papa sisili mama yebaleke bangulisa mphasi papa simukimbangu kota mutima meba mama yebatata watula mtoto zote tumeni luana yebeto badibungu beto ba police de sietu tukiri yembila kindwadi yandi bubu mosi mbeto kondo le papa mintima mimeni luala vana nkisina kimwanda mwana mintima mietu njandulula program tikuna kutumanisina uisha tudia saboto kana nkenda zaku munazola kwa se mwana yetata mwanda vile amen. au kombo ya tata mwana pe molimo moson tokobanda kotanga na mokanda ya Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset nde tobandi kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo moson mibeko zomi
Nzambe alobaki maloba oyo yonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu okomisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokomisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na nse ya mabele ofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokomisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango yonso bayaka na nsima kotanga nkombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kope komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo yonso ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo pamba te na kati na mikolo motoba nasalaki likolo na nse ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo na sambo napemaki yango wana ngai yawe nabimisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo mpo kozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi na yo oboma te okosala ekobo te okoyiba te okosela moninga makambo te okolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini nde sika boye tokotanga lisusu na mokanda ya Ezekiel chapitre 24 tokozwa verset 15 mokanda elobi na biso liwa ya mwasi ya Ezekiel verset 15 yawe alobi na ngai yo moto na kolongola yo na mbala kaka moto oyo olingaka mingi kasi koloba eloko te kolela te pe kokomisa kobimisa mai ya miso te bomba mawa na yo mpona yo moko kosala matanga te nzoka nde lata ekoti mpe sandale ndenge omesana kozipa elongi te mpe soki bamemeli yo biloko balambi mpona matanga kolia yango te nazali koloba na bato na tongo pe na pokwa yango mokolo wana kaka mwasi na ngai akufi na tongo oyo elandaki nasali bobele ndenge yawe atindaki ngai tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo amen tobondela okombo nzambe tata mwana pe molimo santo nkolo tosangani na circonstance oyo ya fete ya suka ezalaka pasi mwana soki abotami sango epesamaka bato bazongisaka merci oyo bazwi temps baye kobonzela mwana moto soki abandi bapesaka bainvitation ezalaka na balimiti ya bato mpo mpona kolia na komela ezalaka mpona kosepelisa moto abali kasi fete oyo ezalaka na invitation te ezalaka kaka moto alobi oyo ayoki yango wana nkolo moto nyonso ayaka mpona kokumisa mpe kokabola mawa oyo atiki biso yango wana tolingi kopesa na toli ezali lisusu ya moboyi te ezali ya biso nde tosangani na oyo esika yango wana papa pesa biso liloba ya motuya oyo kozala réflexion na kati na biso nyonso po ete biso mpe mokolo moko ozali kozela biso tokozala lokola lolenge mama alali yango wana ebandeli ya masolo kino suka yongo pesi biso toli tokomba tata mwana mpe molimo santo amen bamama mpe batata tosangani awa bandeko banse touti
na bayamba na biso nyonso tozali confondu na bakimbangiste na baeglise sœur. Tuye awa na tina nini? Tuye awa na invitation ya Mama Stayel. Invitation oyo ezalaki de bouche à l'oreille. Oyoki sango odisposer temps. Ngai na bokindi okanisi bolamu nyonso ndenge bozalaki na Mama Stayel. Yango na bamama na batata ezali ntango ya biso kokanisa liwa eyelaki na nzela nini? Liwa eyelaki na nzela ya mobeko oyo biso totangi. Tata Nzambe apesaki mobeko na bakoko na biso, alobi na bango mokolo oyo bino bokolia mbuma bokozonga na mabele pa bino bowutaki. Mokanda biso totangi ezali mokanda ya kobima ya bana ya Israel. Tango babimi na bolumbu bakatisi ebale na ngomba ya Horeb, Nzambe apesaki bango mobeko. Kozanga kotosa mobeko bandeko wana basilaki na nzela. Toujours liwa na nzela ya mobeko basilaki na nzela. Nde totangi kuna balobi na biso bato babali na bana babotamaki na nzela. Bango bakotaki na terre promise. Bamama na batata biso nyonso toyoki mokanda yango etangami awa. Liwa eye na nzela mosusu te, na nzela ya mobeko. Bakoko babukaki mobeko, bandeko babimaki na Israel na nzela basilaki mpona kotosa mobeko. Lelo mobeko oyo ezali kokutangama mpona ngai na yo toza bomoi lelo. Est-ce que preparaka départ na yo ndenge nini? Nga na preparaka bozongi na nga ndenge nini? Tosangani biso nyonso. Moto na moto conscience na ye ezali ko reprocher na ntango azali kotala Mama Stayel alali. Abi ngai pe na kozala boye. Siko mama na likambo yo mobeko na yo to nzela na yo preparaka yango ndenge nini? Est-ce que mibeko ya Nzambe otosaka yango? Eza na yamba moko te oyo batindaka motu sala masumu ezalaka te. Masumu tosalaka yango na ba propre volonté na biso. Ewutaka na kati na mitema na biso. Yango wana tokendaka na bayamba na biso balobi na biso ndeko bongisa mokolo na yo. Mokolo ezelaka biso yango yo. Ndenge tomoni Mama Stayel liboso na biso. Yango wana po ete mokolo wana olonga esengeli na oyeba kotosa mibeko ya Nzambe. Osala oyo Nzambe azali kosenga. Kasi oza na botosi ya mibeko te mokolo wana conséquence na yo moko moto koture yango. Na bandi tomoni mama na biso azalaki na ba ami intime na ye. Mais lelo oyo tango mobembo na ye na sa tango esili azokende ye moko. Tokokende na kingo akotika ye eza na moto te akokota na se alobake ngai na lingaki mingi tokende. Akokende kaka ye moko. Nde sika mama na likambo ezalaka mpona biso bafandi na mokili. Maso ozali kosala yeba ete mokolo wana okokende yo moko. Okorendre compte na moto atindaki yo na mokili awa. Yango wana ntango tozali bisika biso tosangani toyebaka kosala oyo Nzambe alingaka. Totikaka kosala makambo oyo Nzambe aboya. Mayenda baboya yango totangi na mobeko. Yango wana bamama na batata esika oyo toye interpele biso ete liwa eyaki na nzela na mobeko. Lelo batangeli biso mobeko biso tozali na bomoi lelo. Etamboli nio ezalaka ndenge nini? Evandeli nio ezalaka ndenge nini? Banda ntango wana lokola Nzambe apesi biso nano pema moto na moto ayeba komibongisa lolenge ye akobongisa mobembo na ye. Pamba te lelo ezali ya Mama Stayel, lobi ekozala ya yo, lobi wana kuni ekozala ya ngai. Tokozongela ndenge nini? Yango na bamama na batata na tina na mibeko moto na moto ayeba komibongisa. Totangi na mokanda ya Ezekiel
kuna moto na mokanda epesi biso lisolo yawe alobi na Ezekiel mpona tina mwasi na avertir alobi na ye na kolongola yo eloko ya motuya ntango na kolongola yango apesi ye bacondition alobi okolela te okobimisa mai na miso te mawa na yo pombango mpo na yo moko okolata bilamba na yo ya propre bakoyela yo biloko balambi mpona fete ya bamatanga ndenge toyaka yo kolia te tolingi kolobela nini wana bamama na batata parce que tozali kokenda ngonga tokokenda bafondation te to badetail ebele nzambe eza na likambo moko te esalamaka na se na ntango awa soki eza na programme ya tata nzambe te quelque soit tolobi bando quelque soit tolobi soki ndenge nini soki likambo wana nzambe apermettre te okobundana olembi otiki c'est parce que eza na volonté ya tata nzambe te na se na ntango awa makambo nyonso tokutanaka nango ezaka planifie na programme ya tata nzambe même okutani na mpokoso yeba ete nzambe ayebi yango kokutana na mpokoso mokanda nzambe ezotalisa biso likambo ya Job ndenge nini Satana ayaki komeka ye nzambe ayebaki lelo tata nzambe alongoli biso ndeko oyo azalaki très cher epai na biso kobanda na famille na lingomba baninga toyebi ndenge azalelaki sikoyo biso totikali toyeba te likambo nyonso esalamaka na se na ntango nzambe nde moto akordaka yango tokoki kolekisa makambo te tokoki kobanza te tokoki kosala mpe oyo biso tolingi te parce que Ezekiel bavertisaki ye tokolongola oyo kwa motuya balongolaki mwasi na ye azalaki très cher lelo biso toyeya ndeko molinga mikati na lingomba ndenge tozalaki esepelisi nzambe kokamata molimo ndeko na biso esengeli moto na moto agarde position na ye ndenge balobaki na Ezekiel okolela te okomemesama ya miso te bacondition nyonso bapesaki biso mpe lelo tozali bandimi moto akoki koya koloba te tala boso mpe bate likambo nyonso esalamaka ezalaka na volonté ya tata nzambe abomisela ye nzambe ayebiki oyo voyage na ye ekosilela boye oyo ekosilela boye oyo ekosilela na maboko ya moto yango wana biso tozali bandimi nyonso topesaka na tata nzambe po te ye moko ayeba koapprécier soki ezali volonté na ye to volonté na ye te po biso tozali komona te koma tokobanda kobanza koma tokosani te yango na bamama na batata topesani toli po ete mama Stayel azali mondimi asalelaki papa Simon Kimbangu na bomoi na ye banda bomwana na ye akuli ake na chorale de dirigeant ntango abalaki na ntambo ake koma secouriste donc vi na ye apasaki yango na bonzambe na nsima ya liwa na ye soki makambo mosusu ekoti banda ntango wana eza esengo te malamu toyeba te nyonso esengeli kotika yango na maboko ya tata nzambe ye nde azwa contrôle ya mwana na ye ye nde ayebi biso toyebi te me pai na biso toli tozwi ndenge bapesaki Ezekiel na kolongola yo eloko ya motuya nzambe alongoli eloko ya motuya oyo ezalaki pai na biso alobi to garde de motion na biso yango wana nde toli oyo biso topesami na pokwa na lelo na ntongo na lelo elingi koloba ete epai nyonso yo ozali ya makanisi na yo na nzambe na yo likambo nyonso ekoyela yo yeba kozongisa merci mpe kotonda nzambe na yo pamba te ye nde ayebi yango wana biso panso tokoki kolekisa makanisi te me esengeli na biso kotia mabondeli po ete nzela na ye ezala ya bosembo voyage na ye ezala ya kimia
Et biso to tikali te ba ete biso pe mokolo moko zali ko tela biso. Po ete biso pe to kozala lokola ye. Malamu biso to zwa leçon po te ba ko préparer mobembo na biso. To silisi boye na komba tata mwana pe molimo son. Amen. To tele matorunde. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Ne nous mets pas la tentation, livre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient de tout le ciel, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est Dieu. Suka ya moi na yo ezaliliwa. Suka ya moi na yo ezaliliwa. Suka ya moi na yo ezaliliwa. Masoko osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti. Suka ya moi na yo ezaliliwa. Suka ya moi na yo ezaliliwa. Masoyo osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti. Nekonanga bongisa motema. Nekonanga Pour continuer, ndeko moko akwesi téléphone oyo alokoti yango azongisela ye pardon. Nayebiki bato mitema malamu batondi awa mitema pembe téléphone nayebiki komona na toana kimbanzeke. Alors, programme ça va continuer maintenant. Toko tanga d'abord biographie il y a maman Taël. Mais ceux qui ont aussi biographie, tout le monde a déjà pour la dépôt la jarre de fleurs. Ceux qui ont aussi dépôt la jarre de fleurs. Bandeko ya maman Staël, Bazana Liloba Roloba. Juste après Bango, ils ont la mot de la famille. Et sécuriste pour la cérémonie. Également, dirigeant en clôturé cérémonie. Libondeli, Ndetozin Zela. Pour qu'il bongo na mboka kamba précisément na Kingoma pour la enterrement. Alors pour la biographie à maman Staël, o esengeli pe ba pona ezali que Kongo na ezali bongo Diasiwa Lubadika Staël. Abotamaki le 16 août 1993 ou 93. Azali bongo mwana ya défunt papa Diasiwa Kinzonzi Mozart et maman Kiakubusi Joséphine qui est présente parmi nous. Abotami, la famille, il y a 6 enfants dont elle était 4e de la famille. Elle fait ses études primaires à l'école primaire 4 de Njili. Secondaire, Institut Mukoko à Matete.
les Humanités également à l'Institut Ndangi Pierre. Après on a à Balanaki na papa Bankita Eugène, connu beaucoup plus dans le combo ya Diata, en 2017. Né na Union na Bango, Botaki Bana Mibale, un garçon et une fille. Né à Kabola Kinzotona Moli Mozaraki Bongo le lundi 19 mai 2025 na hôpital Kimbangiste de Kimbanteke. Voilà, moi mon kio le la biographie à maman Stayer Alaliwana, sans oublier que Aza Kimbangiste, comme nous le savons, également Azali choriste dans la grande chorale des dirigeants de Tomonité Corps implantés et Azalaki également ses choristes dans CRJ Kamba. Alors nous allons continuer le programme pour ne pas que tout perdre trop ton abisso. Pour les cas directement dans dépôt à la gerbe de fleurs. Nous va s'enregistrer. On va s'enregistrer. Peut-être qu'on ça la bombe pour gagner temps. Fliquer à les deux bisous qu'on a agrémenté. Mais Tourubanda dépôt na église Mtelebanda. Tourubanda bongo na église. Après église de Tourubanda ndenge Tourubanda copier là. Voilà. La liste de tous les bongo na église Kimbangiste d'abord. Après la montée église Ujiki Kimbanteke 3 Barolanda. Et puis tu vas lever la Malé Beti. Donc il y a un autre Fliki. Ceux qui a voulu sa mission Zembo, eux ma mission pour la dépôt, il y a la gerbe de fleurs. Bande comme dans un retard et puis ça mité pour là au commissaire Combo. Mindu qui est dans moi donc soit là qui retard, ou au commissaire Combo d'ailleurs. Et puis tous les canaux un peu rapidement, toujours courir derrière le temps. Fliki, à vous. Pour rappeler les sous Liboso, Lingomba Moutoko Banda, donc l'église Kimbangiste. Vous avez d'abord suivi dans la cellule, dans groupe eux va accompagner Bango. Mais après Bango, tout ça là-bas, Bandeko, ma famille, Baya qui pour rendre le dernier hommage dans Ndekona Bango. Pour faire la liste des alliés de la Souka, les amis et connaissances au Baroyo, comme la Bangote, Bango peut profiter, les cafés vont rendre le dernier hommage à maman Staël, au Lazare Soussou et le monde a bissoté. Basekoriste pe tozala musika te tozala ndinga to patana te tozala pene. Voilà, tant de venir de chez église. On a eu Ijiki, on a eu Nanyoyo, on a eu Oyo sur église. Pour la liste, ma bambou ton abisso pour la relaxa. Mon était à église na biso ke batu nyonso balandi bazala na sima pour accompagner voilà les épouses Fliki Kimbanteke bango nyonso bala na sima wana épouse MSSK parce que mobali na ye pe azali surveillant épouse Fliki pe lisusu voilà donc pe bongamaka déjà Fliki bango déjà babandi babi na biso et ça va m'expliquer Kimbanteke na Fliki Njili nous allons encore agrémenter le solero. Kimbanteke 3 na Njili. Ok. Alors, Tomadi Momo na église de liste des Amoulaï.
Voilà, tata pe maman balandi mai mazali koleka na wa esika et komingala wapi topesaka mbote ya suka to korendre dernière manche na ndeko oyo asili kotika biso nde ekomingala ya requement et dépôt des chefs de fleurs tozobanda na église oyo ezali représente na section Kimbateke 3 na nsima na bango ba mouvement service pe association nyonso ya église tokosala suite paroisse ya Bongolo soki mpe bozali bokoleka baépouse afriki ya MSSK banso toza korepresente lingomba kozela te babenga bino tour na bino te libota bazokende mosika église tamoro ezala te toyebi te eske eza na possibilité ya kofungola cercueil totala ndeko na biso ndenge alali wana libota nde bakopesa biso confirmation bakoki kofungola cercueil to te église Kimbateke 3 église bandimi nyonso bakomisi bakombo awa omata likolo luka place na molongo mpo toleka na lombango église tamoro libota bazokende mosika tozosenga na moko ya libota to membre ya famille soki bakoki kofungola cercueil tozozela église Kimbanguiste mpo na requement dépôt des chefs de fleurs église libota bazokende mosika biso ata na puli tokolongwa tokokoma na bandako na biso tozosenga na libota famille soki bakoki kofungola cercueil. Voilà, nous voici l'église Kimbanguiste représentée dans la section Kimbateke 3. Merci ma mouvement association de service de l'église Kimbanguiste. Aki apaki ishiki. Cheteki dirigeant na suka bangonde bakoloni kambo bakoclôturer na cérémonie ya suka. Nzokande avant dirigeant bakota et bandeko na biso basecouriste bango bakolanda avant dernier. Yango tozo pusana tokotia mulongo moko maman protocole voilà tomoni membre du collège azana biso yende ko déposer chef de fleur et pas yopi mona papa sino kimba okanga na lali voilà ça ça y pito former mulongo moko ba épouse afriki ya MSSK Jeteki, Koreki, Inter, Ijiki, bandeko ya Bongolo, baye bakomisi bakombo na ndambo ya Lingomba. Sunga biso, kokosa biso mungongo te. Luka place tia mulongo toleka. Kozo zenga na moko ya libota ya kofungola cercueil. Voilà, biso tokoleka kabongo kama mosusu bapesaki bango mobeko na morgue teno kofungola cercueil te po soki formol eza makasi bafungolaka cercueil te. Toleka na pas militaire, toleka na pas militaire. Soki nano komisi kombo te tozokende na lombango benda makolo profiter la défilé l'air oyo kodenga te toza na mariage te toza na esika matanga toleka na parke fe lokola bana koreki
tozobenga banso babengami bandimi na baservice na biso na bamouvement na biso oyo banso komisi bakombo tya molongo toleka balobi na biso baépouse afriki baépouse MSSK bazali bandeko na biso ya bongolo bozali bosunga biso boyebi ke non na elanga instrument etournaka makasi eshofaka mingi soki tolobi mingi ekomela biso mpasi na faya defile bandeko ifale ozali kotala ndeko esika alali yango ndeni te ife mutuna bomolobe kozala bonimoni mpo na ngai kuna na nsima na kolika ete ezali bongo baepusa MSSK benda mokolo mpe defile kotenda te otalaka bango moto asimba sergei te atalaka asimba te soki omoneli biso claire ya couleur ya kimbanguisi ya fer blanc oyo eza ya yo te yaka opesa biso mpo tobungisi yango benda mokolo na pa defile voilà kuna namoni baépouse ya Afriki na nsima baépouse ya MSSK bandeko ya bongolo mpe bobelema na nsima baépouse ya Afriki tozala na ngala ya eglize nsima ya eglize nde tokokoma na ngala ya mabota nzambe asunga biso apesa biso mwa makolo ya pete mpona kobenda makolo na pa defile benda makolo bandeko libota bazokende mosika na Congo central baépouse na baflituste mpe bana baflituste bozaki mbango na ekipe na yo bobongami bozelemi mbala moko vala bango wana bazali koleka baépouse afriki mpe bana baflituste banani batikali na ngambo ya eglise ya kimbanguiste na ngambo ya eglise kimbanguiste banani batikali tolingi tokoma na ngambo ya mabota mpe bafamille soki toleki eglise oya na nsima okolanisa fleur na yo na motuka bala bandeko bazali koya interieska voilà una mpe toyebi ete kuna na biblioteke kwa interieska mpe bazali ajate bino mpe esika bozali bobelemi nsima interieska Neta ilunga ye wana azali koma delegation do ekolo interieska ajate esika bino mpe bosomi bobelemi mbala moko na nsima ya inter bonjour suite ya eglise ya kimbanguiste bandeko bakomisaki kombo na ngambo ya lingomba ezala bana misato bana nkole ezala nyonso yebi kelo ozali kozwa part na eglise ya kimbanguiste otelemi s'il vous plaît voilà tomoni seli tomonaki section to lingomba elekaki oyo tomoni seli na nsima banani batikali na côte de l'église à côte de l'église kimbanguiste banani batikali église banani batikali
bazoya na nsima na Jacques na nsima ya Jacques famille Lubadika botelema Bolandi Mulongo famille Lubadika esika bosomi botelemi bote molongo mbala moko toleka famille Lubadika oyo Ajax bango oyo voilà tomoni famille Lubadika bamama ya botosi bayoki kombo na bango mbala moko batelemi voilà na nsima famille Lubadika camarade ya Lorraine yope sikoyo ozali telema nzela moko na famille Lubadika voilà Ajax famille Lubadika camarade ya Lorraine otelemi mbala moko na nsima famille Lubadika voilà tomoni famille Lubadika camarade ya Lorraine esika boswami bandeko bopusana otali oleki kotelema te kosinga cercueil te oforme deja molongo moko bayecourse baye bazwaki ngolu ya kobala bazwama bango basia mabala na fikina bana na bango voilà bazo merite na nsima tomoni bana bafindisi eza lisano ekambami na mbuta kimbangu ya mbonga Celestin mwana papa mbonga voilà balobi ete mokolo wana ekoyinda mikolo ekomi ya kotanga baepuse mpe bana na bango bango wana balekolela mama na bango ona tobenga likamarade loyendo benga makolo otali boleki busana les anciens de l'Institut Nani Pierre na nsima na bango ekolandana na nsima na bango famille ebeni koma bino mpe botelema mbala moko Institut Nani Pierre botelemi bandeko posunga biso mpona ntango tokomi deja na ngonga ya midi les anciens de l'Institut Nani Pierre nakolingi ete bango wana bazali koya voilà
bazali koya na nsima e na nsima famille ebeli koma elandi seka école professionnelle kimbanguiste esika seki des étudiants kimbanguiste esika bosoni botelemi seka seki des étudiants kimbanguiste bongolo esika bino bosomi botelemi lobe elekaki bafingaki biso bakimbanguiste basoba lelo tomoni baekitete bato na mayele bapimi okosala lekita kimbanguiste esika bino bosomi bato na mayele bobelema sete les étudiants kimbanguiste na bongolo esika bosomi bobelemi na lombango mpo na ngonga voilà basi balekaki na compte de l'élection kimbanguiste po baza bana ndako bacamarade ya journée esika bino bozwami botelemi mpe boleki mbala moko bacamarade te bamakopine ya journée esika bino bozwami botelemi mpe boleki mbala moko na lobango voilà oyo tokomoni ya camarade ya mama diasiwa camarade ya jardin esika bino bosomi to bacamarade ya jardin esika bosomi botelemi ndenge toza boye tozokende malembe na suka soki tobengi basekuriste bango bakoti edi koloba ete tokangi riba mbala moko revoir dernière manche bana nyonso ya libota voilà otomoni bamia jardin bangwana bazali koya na nsima bana totelemi bana totelemi tambwisa makolo tobengi bana nyonso ya libota oyo jesu abotama bonga ekoki toya kolandende balanda nzembo yeki tozomona dirigende yango motokomukamusa kolizela na ye tona ndeko na ye esika bosomi boluka plate na molongo ebeseseki batete tuwa oyo tomoni kolika ete ezali bana nyonso ya libota bana papa kulutu papa leki tata mwasi mama leki banakasi nyonso lokola moto moko voilà bosunga biso motuka soki ekomi na ngoma ekomaka makasi ndenge tozako ekomi na ngoma kamesiseki batete kuwa Voilà, MSC qui va checker tout.
Ma camarade Tango Zola, voilà. Merci. Personne de l'univers, Escabile Moswami, personne de l'univers, à la foule à terre, Escabile Moswami, au télé, au Dieu Moulongo, personne de l'univers. Nasimba ya personne de l'univers, restaurant Biro Gamba. Bayerosuna kabisto pona mwa kofu ya masangu na mboka Nkamba restaurant Biro Gamba esika Moswami botie Mulongo nekotiki biso azalaki mosana Nkamba Yerusalemi basi balekaki na bango baboyaki lekanga bilongi na bango kasi namonaka moto bamama leki batata mwasi botelemi bamama leki batata mwasi nyonso totelemi elingi koloba ete bamama bayeba boteki desti wa bato totelemi bamama bayeba boteki mwana atiki biso esika bosomi botelemi bopesa mwana bino bote ya suka bayeba botamaki na jasiwa bayaya baleki ya jasiwa esika bosomi botelemi bayaya mpe baleki ya jasiwa bayeba botamaki na ndeko lelo ndeko akangi bisaka mobembo ebelemi botelemi boya kopesa ye mbote ya suka mpe kado oyo ekoki na ye bayaya mpe baleki botelemi les anciens de Corée du Chignon, le vent des anges, esika bosomi botelemi. Les anciens de Corée du Chignon, le vent des anges, esika bosomi botelemi. Tobengi bayaya pe baleki ya jasiwa esika bosomi botelemi. Bino liboso. D'amor. Voilà, les anciens de Corée du Chignon, bamwana liboso, nasima bayaya pe baleki ya jasiwa. Tobengaki baleki bamama ya jasiwa esika bino bozwami nano bomonani te nzoka nde tolobaki na suka basekuriste to Croix Rouge bango bakoti basilisi dirigeant basilisi oyo etikali mot de la famille prière finale et levé du corps kuna na nsima bayaya mpe baleki topusana benda makolo kozela fiki te fika kuta biso na nzela nayebete koza na posi na sika ntango ya sika ntango ya siki bino misala mama la jola mesomi ke kolonga nzela misala yango tokolonga
communale ya commune Kimateke epada na kolao na ye bende makolo na dosilicité bende makolo tambwisa makolo na dosilicité
tosengi mpe ndeko oyo aza na liloba ya bana aya kose présente et puis noko oyo akozwa liloba ya suka avant ke tobanda bacérémonie na biso cérémonie ebanda bongo na la croix rouge CRDK soki asilisi dirigeant nde akokontinue na cérémonie et puis tozosala prière finale oyo mosalaki okobana nzoto mpe kena dongo domaine ndeko ya kongami mpona liloba ya bana akoki déjà kose manifeste également noko oyo aza na liloba ya suka ya famille azala prêt basebolisa nyonso nyonso ezali okazio yango ya korendre hommage ya suka na ndeko na biso aza kokende nde soki basebolise basili tokopesa liloba bongo na moko ya bana po ete baza na mot de circonstance ya kotanga après mot de circonstance wana noko nde akozwa maloba na compte ya famille nde soki ndoko asilisi Croix Rouge abandi na cérémonie na ye cérémonie d'adieu puis Maman Staël azalaki moko kati na biso basecoriste Maman Staël apasaki promesse na ye te mais souhait na ye ezalaki apase promesse na ndenge manga dejaki ye au moment où babino banda opase promesse mais lelo oyo la Croix Rouge a se décidé apase promesse na ye à titre positif. Voilà, alors, merci Fliki. Pour rappeler que les abonnés Fliki qui battent 3 na Fliki Nchilinde baso pour agrémenter Makamuno Solino. Donc, Baya Balobi, Balé qui basile ici. Ok. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci beaucoup Fleki. Sikoyo tokoyoka maloba tobandi nanu na bayaya baza na liloba na ndeko na bango alali nde soki bango basilisi baleki mpe baza na liloba nde tokosilisa epai ya noko to chef de famille nde akozwa maloba moto asuka. Mot des circonstances des frères et sœurs de Staël Gassiwa de Bani. Staël, aujourd'hui nous sommes réunis en ces lieux pour te rendre le dernier hommage, le plus tristé et pour exprimer nos douleurs vis-à-vis de ton absence au sein de la famille. Staël, tu es parti tôt à l'âge de 32 ans. Tu nous as donné un choc
ou qu'on ne peut pas réparer. Staël, voilà aujourd'hui ton nom a changé. Le fait de Staël. Tu étais pour nous une richesse, un diamant qu'on gardait jalousement, mais le monde nous a trahis. Staël, ton départ a laissé un vide immense, un silence étourdissant et même le temps aura du mal à apaiser. Mais dans ces chagrins, nous trouvons du réconfort en passant au moment pour partager des souvenirs précieux que nous chérirons à jamais. Staël, au mois de février 2024, nous étions ensemble avec toi pour pleurer papa. Et aujourd'hui, nous te plairons. Tu es parti sans nous dire même tes mots. Tu as été humblement bien au sein de l'Église et vis-à-vis de tes amis et ton entourage. Tu as été humblement bien au sein de l'Église et vis-à-vis de ton entourage et beaucoup peuvent le témoigner ici présent. Tu étais idéal, social, courageuse et déterminante dans tes propos. Tu restes l'icône inoubliable pour nous et tu resteras gravé à jamais pour ton amour envers nous. Staël, que ton repos ne soit pas éternel, car tu as laissé tes enfants à l'âge maternel. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, te réserve une place dans son royaume des cieux. Adieu, Staël Yassi Walubalika. Que ton âme repose en paix. Merci. Merci. Wana Isaki Bongo, mot de circonstance, il y a frère et sœur, il y a maman Staël. Il y a là présentement pour l'ambassadeur Maloba, Oyobana. Balé qui plutôt a Bungisi pour la Yaya Bango. Mot de circonstance et biographie de la défunte. Quand se referme le livre de la vie, s'ouvre alors celui des souvenirs et même les plus belles pages du seront de couleurs peut briller à nos cœurs. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs dans la Trinité, la mort vient une fois de plus arracher à notre affection notre chère grande sœur Yassi Walubalika Staël, décédée en date du 19 mai 2025 à 14h à l'hôpital kibangiste de Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Son voyage dans l'au-delà laisse un vide dans la famille. Ainsi donc toute la famille, les amis et les connaissances qui l'ont connu par son amour et sa générosité sont aujourd'hui inconsolables. Grande sœur Walubalika Staël, qui est-elle? Née à Kinshasa le 16 fille de Papa Diasiwa Inzonzi Mozart, décédé l'année passée, et maman Kiakukusi Joséphine Amfi. Elle est originaire du village Kingoma, secteur de Gombe Matadi, district de Cataracte, territoire de Mbanzamungu, province du Congo central. Mariée à Messier Eugène Konoma appelé Diata, et les deux donneront naissance à deux enfants, donc un garçon et une fille. Elle était diplômée en sciences commerciales et administratives à l'Institut Nangui Pierre d'Enji du quartier 3. Elle a évolué dans le business, femme commerçante infatigable. À toi, notre tendre grande sœur Yassi Walubalika Staël, affectueusement appelée Yaïsta. Tu nous quittes si tôt, 32 ans, au moment où nous avions encore grandement besoin de toi pour notre encadrement. Mais hélas, en refusant de soustraire dans ton corps sans vie, quoi que ce soit, ta volonté grande sœur et aussi notre. Kolalate, balandayo, balandayo. Nous garderons de toi le souvenir ineffaçable d'une sœur docile au vrai sens du mot. Que ton âme repose en paix et la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Au revoir, grande sœur. Nous nous reverrons. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, présentement, commencez à la chef de famille. Alors, dans un micro, pour la famille. S'il vous plaît, tout le monde va manquer. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ya solo nali kopesa liloba ya suka na moma oyo nalingo bakibangiste ndenge basiste biso ebandeli ti na mokolo ya lelo sans outil ezali connaissance nyonso tu to remercier bino wana nde ezali boli mabondeli nde yango tolobi boye ntango biso tozali kokende okomona ke réservation moko boye ezali awa na kasi service ya protocole ekoleka moi ezali kozwa moke soki mpo zwi te merci kaka papa te tozali ebele namoni vraiment effectif eza vraiment terrible de toutes les façons tokomeka oyo akozwa azwi mpe te pesa kaka silango te antuka makambo eleki kitoko bandeko balongwe bakei eti kaka tosengi na kokenda biso ti bamakambo nyonso tokuna parce que kuna makambo eza nyonso ebele Molimo Santo, amen. Merci beaucoup. Pour celui-ci jusque-là, pour Nabamo et Maramouni ensemble. Maintenant, tu retires la place dans la sécurité, donc dans la Croix-Rouge, pour la cérémonie d'adieu. Voilà, tout le monde attentivement. Oyo bandeko na biso ba sécuriste ba bongisi pour la maman Staël. Tu rappelais kazalaki moko kati na lisanga na biso ya la Croix-Rouge CRBK, donc Croix-Rouge Brigade Kimbangiste. Kasi au moment où s'il vous plaît, tout libérer les bouteilles, on a vraiment attentivement et directement j'ai invité le bandeko à se faire à la Croix-Rouge pour rejoindre Bissot. Na combat de Molimo au centre, Nengi na watandé qu'on maman Staël Azalaki moko kati na biso na la Croix-Rouge. Au moment où il fallait à passer promesse parce que biso Zalaga, ceux qui ont côté la Croix-Rouge, au propos de aussi ma formation, ma l'action, ma mounion. Mais pour ça confirmer que aux sécuristes, aux vraiment Croix-Rouge de Obenga biso. Et c'est la biso pour passer promesse pour la pandaille pour biso zaba humanitaire. Néanmoins, au moment où maman Staël fallait à passer promesse maladie et soit qui il n'y avait pas moyen de mingi à passer promesse pendant qu'il y a qui malade. Mais Yango CRBK et décida qui a passé promesse à titre posthume. Nous avons vivre un événement où on a fait la Croix-Rouge et on a garanti Tiamoutou. Clique, clique, clique. Henri, Dina pas de la charité. Gardez, vous, alignez, moi. Hymne de la Croix-Rouge. Pour les salis, salut. Hymne de la Croix-Rouge. En paix.
avant pour la paix du monde, sans souci du mal, ne regrettons pas, car l'univers nous la gardera et la paix nous sera rendue. Soleil du ciel où la tempête noire, c'est la voix de Henri Dina. Solfègno fit la base de ces histoires Genevita, puis les conventions. 8 jours sans oublier, toujours à servir, sans souci du mal, ne regrettons pas. Croix-Rouge du Congo, nous la garderons, même la nuit du monde entier. Soleil du ciel pour la tempête noire, c'est la voix de Henri Dina. Solfègno fit la base de cette histoire Genevita, puis les conventions. Mais fixe. Réponds. Alors, Ndetolobaki, maman Staël a passé promesse à titre posthume. Comme yé, moyen à l'oba et zate. Biso seconde, pour qu'on a posé ma question, Bandeko, ma sécurité nyonso, va répondre la place naïe. Kika? Henri, Dina perdera, Dina perdera, yo caméra. Qu'est-ce que la Croix-Rouge? La Croix-Rouge est une association neutre qui groupe tous les jeunes gens de la bonne volonté sans la distinction des races et des couleurs. Qu'est-ce que la Croix-Rouge? La Croix-Rouge est une association neutre qui groupe tous les jeunes gens de la bonne volonté sans la distinction des races et des couleurs. Voilà. Pour les qui? Junior, nous voulons servir. Pour servir. Je vais obéir au loi de la santé, de répondre par mon exemple et le faire observer par autrui, être bon à toutes circonstances, aider et soulager ceux qui souffrent, s'aimer la joie, protéger et améliorer la vie. Junior, parmi les millions de Chinois du monde, entretenir avec eux des relations cordiales et ainsi atteindre la liberté et souveraineté de la Croix-Rouge. Est-ce que Vandeglozoka? Voilà. On est avec la question de répondre na Esika maman Staël. Maintenant, Tozoleka na chant de la promesse. Gardez, vous. Devant bouger m'engager sur mon honneur, et j'ai fait hommage de moi Seigneur, je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. J'irai te suivre en fier chrétien, tout entier délivre mon cœur où je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je laisserai les jours de ma vie, je servirai, je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège
Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je suis de tes apôtres et chaque jour je vais aider les autres pour ton amour. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. avec la si nous-mêmes un droit sacré. Je suis faiblesse humaine, je me tiendrai, Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Merci. Ezalaki bongo cérémonie à la Croix-Rouge et puis passation à la promesse de maman Staël à titre posthume. Rompez. La mort est sans pitié, la mort est la mort est sans pitié, la mort est la mort, la mort est sans pitié, la mort est la mort, sans pitié, la mort La mort est la mort, et la mort est la mort. Liwa lipondi motote, liwa lipondi motote, liwa. La mort est sans pitié, la mort est la mort, et la mort est la mort. Jivo, aina kuruma, jivo, ana kuruma, jivo. La mort est sans pitié, la mort est la mort, et la mort est la mort. Liwa liponi motote, liwa, et la mort est la mort. Merci beaucoup. Ezalaki bongo cérémonie à la Croix-Rouge pour permettre que Bissot décoré à titre posthume. Passation à la promesse, il y a maman Staël à titre posthume. Fliki a aidé Bissot pour entrer à la grande chorale des dirigeants. Oui, ok. Avant que tout ça là, levé à corps, dirigeants, dans la cérémonie, nous avons pour rendre hommage à Moko Nabama sur la Kine. Le bonus année. Ma tonti et Sali Bongo, maman Tiasiwa, à Salaki Mostani, Natas Mokimbangu, à Salaki Moyembi, dans la grande chorale de dirigeants, Yango Tomoni, Bankumu, ya nation, ya province, ya généraux. Baye na oye sika pona ko rendre dernier hommage ko sepelisa ye ko pesa ye lokumu par rapport na mosala oyo asalaki ose ya tango epai wapi mpe tolobaki bandeko balobe te sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani le patron de la 4e génération akanisela yo abongisela yo epemelo ya solo na mboka kamba Yerusalemi oyo ezali bongo epemelo na biso ezali bongo kolima na biso
biso. Voilà. Mopeko alingo bakimbangisa ya liboso tosa l'État. Kolekaki na biro ya l'État po ete nzoto ya mwana papa eya na oyo esika. L'État apesi biso nzela mpe apesi biso ngonga oyo tokomanda mpe kosukisa. Me nakomona ye te mwa débordement esalemi yango tolingi te todéborde mingi mpo tosala botosi to tomonisa bosangi botosi na mobeko ya l'État. Wana lingomba kosepela na biso te. Wana tomoni moto aza liboso azoya lokola marie yende officier azoya kodekore yasi ya mokolo lelo na mosala oyo nyonso amonaki 3 octobre mboka ntanga 3 octobre nzela mai mvula moi bana bato biso lokola bato na se na ntango tozofuta nyongo Kongo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Mosantu tosangani banzo mokolo malelo mpona korépondre à l'invitation cordiale oyo mama na biso atindeli biso banso nde bayike bazali komituna bango banani mpe balingi kosala nini biso tozali bayembi kati na lisanga linene libianami ete grande famille
chorale de dirigeants. Nantamu et Tokambami na service ya chancellerie. Ndena ezaleli na biso. Soki moko kati na biso atiki biso azongi bolingo pa ya kolo Nzambe biso toyaka ko rendre les derniers hommages. Pona yango tokopesaka ye elembo. Elembo ya bopikiliki na ntina na mosala oyo andimaki yango kuta na lola. Ete tata Nzambe akokita na yo elongo na zepo ete nakumisaka yo. Mama Diasiwa Lubalika Israël ye ayaki pe asalaki mosala uta bomwana na ye amipesaki akokumisa Nzambe nde biso toye topesa ye elembo azonga kotalisa epai na kolo tosengi bandeko bolanda biso na kina okombo ya tata mwana numo samba. Mama Diasiwa Lubalika Israël, tu as été heureuse depuis ton enfance à servir, louer et glorifier l'Éternel Dieu dans la chorale de dirigeants. Tu as été très assidu à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu. Tu n'as pas renié une seule fois le nom de Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, mais tu lui as été fidèle jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, tu t'en vas. Il a plu à lui, l'Éternel, notre Dieu, de te rappeler auprès de lui où tu vas à sa rencontre recevoir la prime, sinon la récompense dont il a préparé pour toi. Nous, tes frères et sœurs de la grande famille dirigeante, te souhaitons bon voyage. Nous te disons au revoir. Au revoir, maman Diasiwa. Au revoir, mais pas un adieu, parce que tu t'en vas à la rencontre de notre Dieu et que nous, tes frères et sœurs, te rejoindrons l'un après l'autre, le moment venu. À cet effet, au nom de la grande famille dirigeante de sa directrice générale de chant et chorale, révérende Diantambu Mikala Victorino, et au mien propre, catéchiste Kayala Kyokakine, secrétaire national de chant, je te décore aujourd'hui en qualité de chantre. Puisse Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, t'accorder un repos éternel paisible en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La chorale de dirigeants pour la décoration. Bandampa Yakuba Mene. Bandampa Yakuba Mene. Bandampa 1, 2, 3. Bandampa Yakuba Mene. Bandampa Yakuba Mene. Kuna itwa Belero. Kabelera. Fumura unobisa. Pasivoya nwakayo. Ikana ya vedi mazapa ya kubamele mazapa ya vera ya vera unwa kisa Toma kutulwa kisa umanza yo ya velero manza pa gotuto
Manzapa, 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 Manzapa ya kubamele Manzapa, Manzapa ya vera, Manzapa ya vera, umundo akisa, Manzapa, Manzapa. Manzapa ya kubamele Manzapa, Manzapa ya vera, Manzapa ya vera, umundo unwakisa, Manzapa. Unasiko Bwana, ye bakundi betombe, unasiko imbiro. Imbira, unganeto myantemo, ungamia vera, yemusali sirai, sumesia. Manzapa, Manzapa, Manzapa ya kubamele Manzapa, Manzapa ya vera, Manzapa ya vera, umundo unwakisa, Manzapa, 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 Manzapa ya kubamele Manzapa, Manzapa ya vera, Manzapa ya vera, umundo unwakisa, Manzapa. Nous invitons le diacre Makini Toussaladabou, directeur national Bénin adjoint de Jean, représentant personnel de la directrice générale, à prendre place pour le dépôt de gerbe de fleurs. La chorale Ola Wandame. Oda kwanzambe wangai na kozoraka. Oda kwanzambe Oda kwanzambe wangai na kozoraka. Nalingite nazwama olibanda. Obisembo bizalikoya. Bizali na sukate. Oda kwanzambe wangai na kozoraka. Nalingite nazwama olibanda. Obisembo bizalikoya. Bizali na sukate. Neko ikambiko yako yamba kolo omoka ya basatu. Neko ikambiko yako yamba kolo omoka ya basatu. Isebo mingi bizali kolola, bizali na sukate. Isebo mingi bizali kolola, bizali na sukate. Neko ikambiko yako yamba kolo omoka ya basatu. Neko ikambiko yako yamba kolo omoka ya basatu. Isebo mingi bizali kolola, bizali na sukate. Isebo mingi bizali kolola, bizali na sukate. Ainsi prend fin notre cérémonie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous remettons le programme à la modération pour la fin. Merci à Maman pour Fongola Zela, des dossiers qui n'ont pas
oyo aza na pete ya makasi koleka biso apusana mpona libondeli ya suka oyo ekopesa nzela mpona botomboli nzoto ya mwana papa nganga nzambe ofungola nzela. Botia kwa na niveau c'est comme ça que ça nous montre. Maman baba ya. Ah maman makasi bazali. Nokondela nakoma na yo ndabe tata mwana tata molimo ila na awa kuna kusala musala siko benga ye lisusu kote adonga epai na bino donc c'est bino baton siko maso maleke awa maleke na kimia bino nde bozalaki na biso siko tosilisi tolingino dinda ye na mboka ya bule maso makozana na nzela kulongo na biso awa na nzela ikate kimia ezala bakokoma na mboka na bino ya bule bino nde bokomema bato oyo nyonso bakokenda bamboka yokieli pe te bokotika biso te bokosila biso ndenge bino bolingaka oyo tikali bino nde bosimba koma na ye na mboka bule tosengi bona komona bino misato tata mwana ntango limosen. Voilà, merci. Marieso. Merci la bandeko nyonso baye korépondre massivement. Pololo. Voilà, dirigeant c'est la mouké. Dirigeant c'est la mouké. Na kanisi maso masili balobi na biso bazozela motuka moko ekomi soki na lantiloise to na dokolo to na CTRS mais sinon makambo nyonso esili. Merci.